Très kitoko. Na tuna ki bango tango Bellevue azotanga classe si la zobima na papa na biso malilu mbanda ya mama na biso bia est-ce que na yebi makambo na loba ite na yebi yango ti na yebi yango bien voilà si le temps otema na boulevard likolo ezata lati coupa moke lati jipa mokuse po abima na papa bato voilà na yebi yango te tango leka mama ah ouais tango leka esila tango leka mama tango leka YouTube ya na bano sila ya naturel ne pecha ngai ah ko raté pour photo to bombango to koluka pe photo ya sila naturel est-ce que to tala koko nani ah abi koko koko zala nani ba photo Bellevue naturel da tale belé est-ce que pecha ngai libiso système ba ya ba rab ya ba basuka milai bangumbi à l'époque opposé à Mobutu apesa ka ba maman ya biso consigne ko cha perikité boko kanga meshité aki makolo bango nde mte tambola na babiro wana est-ce que bango bakendaka to sila na bango na kenda azala mayela kokoma lettre mawa mayela kokoma lettre asango wapi azala mayela kokoma lettre konta ke na bonne vie akola na gombe na gombe na luxure ya soka akola na gombe azala mayele bakomelake pa abeda chupwani ya lule abeda sho akomelake pwani akomelake ba filme ye mutamayele ngaba nokoma ye moko ba pesa ka biso pe place poto ke na ko sala service au place ba ke na ko lama ba comédie ba kuta na so ba oti cimetière place to vana na matonge ezaka na mbongo wana ba ke na wana bandaku na bango ba ke na wana bandaku na bango te eza mbongo matanga esile ka wana moi transport to zo ka pendant service to sala butu mo ma fo neto la photo lia na tonga photo melati ba transport na biso biloko ba sala ba comédie fo ba lemba tika na combien obino boko ya ko sali réputation ya bato ba yele bongo tamwe ba président lombe ya moko boy ba mama kalunga oyo ya mo bazo sisa biso mayele voilà bato ka ba misi lolo wana sali bien de bazuite parce que théâtre ezana nous mabe makasi ba okata non hémorragie eza ya théâtre te et ba lingi ba kende na parlement et en plus ba sepeli nde bazuite parce que ba lingi ba koma fianga honorable ba lingi ba kankisa bango boyo kangisa ata boye ndenge eza bongo mama ni soka bia kangisa misi lolo kangisa te papa le beso ka lo bia betisa boloko ko munoko loko aketch ba beta ete munoko loko aketch munoko munene go te eza question afinga te bango to ba finga sami gala kata na sebi lo kata mission po bango to bazo finga papa lombe ba mona ngote en tout cas yango na lobi te bango bakende loba nini ke ni au théâtre ça na chez il fallait bango makalunga sani théâtre makalunga fa sani mais il faut ko loba makalunga ça l'école zana loba non le mobo okuta za père spirituel pasteur de la foi abenga sila sila yate pasteur abengena na téléphone akeluke na ndaku na bango akomele ba message bonabo yo quand le so tinde le pasteur de la foi a susu te na bela biso to sepela pona mutu moko asiriki na Bellevue voilà un pasteur de la foi le bar après peki c'est à solo na bango a solo na mama Bellevue a solo na mama teka boya pour moi na mutu alingaka ranking au moins mutu atala mana passe aluka toujours ranking au moins to tanga to cha soso na miniature place ya za oka sepela ya linga miniature ayoka guya yanga ba chinga na miniature yo ba chu miniature ngana lingaka miniature ba changa ngana ngaka guso ki ba chinga na miniature siko mutu azo sepela ba tia na miniature siko na mutu alingaka kutu ba tia na miniature te mais ba tia na makasi voilà so Bellevue on linga ranking ne pas passer de la foi Bellevue que deux fois c'est trois fois na m'appelle passer de la foi ça là tout le monde ba maman Karine parle ba maman ya biso Marie Hélène balela pour la sentiment te batali to za ki famille voilà donc kabona pour la mutu moko voilà ce qu'on a notala si le temps azo pesa si le kolobisa nga biloko mususu ko loba Bianca lobaka alors lobisa nga biloko moko boye na pesi bango pe na piste lisusu alors bomeka te
bon mais si la komekate donc pekisa bana na yo pekisa basenzi na yo pour comment mutu lokola nani mutu lokola Miss Lolo temi poso bina abikata kata bakati kati oh bakati bo bakati ka bango moko voilà o me base beleti bakati bango oui pata mutu mo théâtre zo ya eza problème te eza problème te les panneaux circulent encore voilà les panneaux circulent encore ça migra ceux qui basent en 2024 te ça peut tenir en 2028 voilà calcul nzambe eza ya biso bato te ntango yo ozolinga ovanda na kiti oseka bato oyo baza na monopole parce que bango bameki nzoto baye na parlement babimisi mbongo basali propagande oyo fani ya Miss Lolo epai na bango ekotonda mai ata kutu nani mutu moko ata koki kosomba ata saki ya nsima epai na bango atia aza te ye bolokoka ganga epai na bango eza buldi eyaya botika kokosa bato na TV botika mo kokosaka bato na TV boya na TV bofinga bato epai ya bilata bamai ya pamba bato bakomela te eza soni eza vraiment soni ozwi ma parti mo bokatika ozwi caméra otie bafilmaka mpe mpango mobimba te voilà eza pasi eza pasi en tout cas eza pasi to encourager ba candidat na biso oyo ba postaki oyo ba osaki pardon ya ko postuler esimba te to landaki pe président Weranson yo pe akatanaki ndenge ayaki ko lobo sentir mta loba avec son cœur na pasi wana na douleur mais bo ya na etando ke bo seka parce que sila ozomona te ozomona te sila aza aveugle te azomoka azomona plutôt oyo bazoseka naza papa abimisi sila na mokili bato bayeba mpo bato bayeba bato bacomprendre swani eza sila moko aza c'est grâce à président Lomé. Très bien. Mais ce qu'on vanda boye, Miss Lolo, oza na ba valeur ata ya bana ba ya ba mama kalunga te. Pour qu'il nous bango ba sali oui. Pas sans valeur. Pour qu'il nous bango ba sali, yo so mona mona mama kalunga tomboli ba fond azomela. Jamais. Yo so mona déjà bana que ba président ya groupe ba bimakana ba fille ya groupe nde ba président wana nde bango nde bato ba sala ke rankine et kota kati na ba fille ya théâtre okeli sila mawa sila na okeli o mawa na leli na mutema oh na ndeni na leli na mutema parce que moi le temps comment bango bazo temps ya ko accuser bato misusu nzoka numéro 1 eza mama na bango voilà numéro 1 eza ye siko tokotanga bakomba bapoezana te par rapport na barespect na bango ozomona donc botika biso tovana mpo makambo mosusu ava bolobaka yango mpo okotaka ma profondeur ya vie privé mama ya bino so bokota mo banokanga minoko na bino bana suki oloba te bovanda makimia ovandi makimia eskize olali mapongi otalobi mama biso réputation soni obisi bapoeza mobutu bakufaka avant so bapoeza mobutu mpe bakufaka te o babata kala mosusu bakufaka te mais ya pa sasa bango ta moto akoma da pa papa biso madilu eloni ezanga epa kita pa papa biso lutumba eloni ezanga kita pa papa biso franco anyanga asangisa génération nyonso to bapepe ndombe bakuta papa franco da akufa lwamba biaka pesa mbote monsieur sidi nango babata soni ya bino ça migra. Pour photo to bombango. To koluka pe photo ya sila naturel. Est-ce que to tala koko nani? Abi koko. Koko zala nani? Pour photo Bellevue naturel da tale belé. Est-ce qu'on pêche en aïe biso système ya ba rab et ya ba basuka milai bangumbi à l'époque opposé à Mobutu apesa ka ba maman ya biso consigne boko cha perikité boko kanga meshité boko biso bazeka suka singa est-ce que yango pêche en aïe nango ya fille ya maboke amitiki naturel o ka pêche na mazaka goût dans le siècle très joli elongi koli oui bien sûr la vieillesse ya yango na lobi bazwa elongi bazwa sila paza na photo naturelle ya boye sans teinture na mutu akata ta kutu kovo te
kofuto ke musika akanga ata ba rap ata ba nianta ba comme suka ya mukuse akanga acha bote te acha po bango baza bata ba 15 couches à fond de teint acha fond de teint ya maïté acha ya poussière te aye longi ma futa loka pesha nga ndengaza tota koko nani voilà si la tango leka mama ya kazanga tango leka mama tango leka sila atali ke place azalaki kuna ayebanaki te ate etikana ya koto oyo mpo na se manke na bacomédien boye na boyo boza na place te bato bino bolingi bosakanela wana bana na bango ata mokolo moko te bokomi na ta na cheville ya bana na bango te oh parlement eza fin du monde te babi batikalaka ndenge bakongola mbongo matanga soki comédien to comédienne moko akufi nde baplace bangindaka batikalaka wana Maman Jolie Kalunga, aza mère des enfants. Papa na biso Caleb Toukeba, aza père des enfants. Président na biso Elomé, aza père des enfants. Maman Annie, aza mère des enfants. Tant on se combine, on a na kit pour na kofinga, ko seka bato baza ba ikono, ba la fierté na biso. Ne lo soki ba joie qui samiga amba. Je ne crois pas que théâtre na biso ngeti kana se lelo nzamba ko pesa ba capacité ba tongi pe lelo ba biloko moko bien o eza unique makaka pona ba comédien ba tournaka tala bato baza sans idée ouais ozomona bato baza sans vision si koza na parlement bango ba oser ba meki nzoto. Est-ce que Miss Lolo, maman a beauté na tato a beauté, Miss Lolo. Tato a beauté na maman a beauté, bazaki banai. Tu vas me expliquer biso. Pour joli Kalunga oh, bango ba lingi ba seka na ba poser lombe ba maman ni, bango ba making nzoto. Voilà. Oh peut que ça peut arriver, ba compte si recours, ba reconnaître bango pe. Ozomona soki pe simbi ya 2024 te na 2028 pe koko simba bolokoko tata na zaki nani tata na wazalaka nani to mama na yo tezela po bato ba oseka baza pe na bana baona Voilà, mbote na ba ebanso bazwi libaku ya kolanda biso etuluku ya bato bo otala biso na etando ike matondo mingi na tatanza komba a obomba biso tokoloba kaka lokumu ezonga epa na ye avec Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. L'actualité nous oblige à faire des analyses. Un grand merci à mon boss Igetingi et pourquoi pas aussi tonton Yamse Yambe, tonton Mundirba, tonton Tadingalapa, à tous les tontons, tonton Presse Lamba et un grand merci à Dadju Oyazana Simaya Bilili et na Anthony Osala Musala na Masini au monté Yango Kitoko. En tout cas, ma meilleure venangai na 00243 Kodamboka ya Willy Moucheni mese na rakara moko na bosanité Olivier Songandila na kati ya window ko ya emabaka oyo kana te manifeste toi ya Roki Baransi Basansi
diplomate, passeport rouge. On est toujours ensemble, maître Ig Mbou. En tout cas, pourquoi pas, il y a Serge Bassansi à Mata Avion à Kita. Un grand merci à vous. Et Lelo Nazalina Bianca Zanga, moi Nasuka ya famille Bota, Tome Kampe Kosolola. Parce que moi, Yiki, Ezana Katia, YouTube, moi, Yiki, moi, Nungu, Ezali. En tout cas, toko bête sujet, oh, nyon, c'est en toile, il y a ba comédien la biso, ba postila qui, oh, ba katani, mais de l'autre côté, pardon, ba tout ba oseka, ba osepela, ndenge, ba katani, ba oye, ba teke théâtre, la biso, soki ba ndeko wana, oh, ba sa ba valeur, ba kota qui na parlement, tam sous ba ba bongsi la biso théâtre, et toko bête appelle l'isolo, et film la biso, choix parental, oh, et banda déjà, en tout cas, la poutine de l'écriture, maman belle vie qu'on dit, maman Congo, notre patrimoine, maman Koma, famille Libota, oye. Daju sokozali loba moko na ngai, panzela ngai shana ngai, kotisela ngai mwana suka ya famille Libota Bianca Zanga. Bwakami kabelo kitoko, nyoso kitoko. Ngapela lulio. En tout cas, oye, Pamela Matondo, vraiment na bambote belé, na maestro pouvoir aussi, na pesi mbote en tout cas. Voilà, merci beaucoup. Na belle vie qu'on dit la patronne à maman Morote, maman Raigoshi, mabi maman Komi Lisusu. Donc, en tout cas, qu'on rate le baiser qui serait filmé, au biso tout au monde qui vraiment. Donc, en tout cas, le premier épisode na biso côté na 15h30. Kalamingi a été ya ko zapete. Zalaka na kati ya Belleville télévision vraiment aux films na biso bambote nanga na dongo le sanzamba versas Odette le sa maman la Lesline Nadine qui aluta Mifile sa motema ya papi Irène qui aluta motema Richard. Merci à toi Karine Zanga, Patricia Branco, excellence Joël Issimo le million. Merci à toi Okiem Edouard, agent César Moko, Adajo Lubanza de Turquie, Turquie, Paris, et pas Iwapi Rose Mengazali, le roi célèbre Christian Ngoma, Mambo Tenanga, na maman Mamita Douma depuis Belgique, la maman Chéra moi aussi depuis Londres, maman Sakina depuis Paris, donc il y a bien vraiment une famille Libota partout dans le monde. Natina Samigra Obeba, ma réponse est en tout cas, joyeux anniversaire à mon fils, le fils à maman, merci à Mbalou, vive 8 ans d'âge, en tout cas le fils de maman Clarisse de Momo Mobali à Pembe, en tout cas Dondon à Mokolo Nayo, le 16 janvier au Botama Lelo, au Kokisi 8 ans Nayo, mon garçon, merci à Mbalou, en tout cas nous t'aimons beaucoup et la Bossanité 1 million de fois madame Essimbo, la référence de la monnaie, maman Charlène moi dit Tamboué, à mère Boss, des poteaux et l'Europamba et Nabosani Pete Lisusu, la grande dame, la belle Béatrice Tamboué. En tout cas, je te salue, gros bisous, place Nyonso et Zomi Bino. Voilà. Yes, solo. Joyeux anniversaire à notre maman Pauline Yoka. En tout cas, te tomber le mobu et là, au Zala. Zambe abatela yo lisusu. En tout cas, Bianca Zanga, tomoni choix parental et kota kalamingi te awa maman belle vie, maman Kioma a comé libiso lisusu choix parental. Vraiment, lobi na tala qui serait qui vraiment la carte à Bélard Nathalie serait à film maman komi. Autour na moni baza pas universitaire pardon baza na kati ya université donc baza étudiante. En tout cas, ils ont koyinda. Côté qu'on a moni Belleville, aza côté ba serveuse. Na ebité qu'on est dans ndenge. Côté qu'on a talia dako, aza na mwasi na ndako na mwana. Nazo linga tombola mwana tika mwana mabebe pour mwana lela. Quel genre d'enfant? Voilà. D'accord, ça bosse ni que yé pas utaka loka mwana na muke, azaki pe na ba caprice oya ye ya grave kuta msuko le ka bébé ne wana. Mais maman ne ani atika la ko tenir mukolma te ke na zona panzo na mabele na boa kayo na sundolote. Andime ba caprice d'accord ça pourquoi pas d'accord ça pas ko ndi ba caprice mwana na ye. Lelo
Dakos azolula nani Naomi Ngolela azolula Naomi Ngolela pona atika mwasi na ndako po Naomi Ngolela aza kitoko aza pembe. Est-ce que oyebi comportement Naomi oboya mayaka na yo pona kingo mususu voilà vraiment ozomona yaya siko ta déjà nde topesa bino goût ya film na kati ya université kuna tomoni pe Sylvie bavandi on dirait na junior on dirait na bosa ni komba film o bazaki wana c'est comme si on dirait Sylvie azana ami na emoko na fille wana basolaka te abi jamais na kozala ami ya ennemi ya ami na ngai donc en tout cas film eza kitoko belle vie bravo Poutine tozaki na film na biso to sili ezaki suprématie et aussi là bientôt bon maman komi lisusu o eza titre na biso ya choix parental donc en tout cas de kokoraté te 15h30 15h30 kota na bela banda film ne bande pose la leçon on comprendre et ça va vraiment bien Samiga voilà et ça là vraiment bien tout betana nous li solo oyo eningisi Zaïre ya ba publication ya ba député na biso ya élection 2024 otomonaki ba comédien na biso ba postulaki komona la personne de papa Elombe maman Kalunga maman ni biasi papa na biso Caleb Tukebana maman Milo azaki suppliant pardon ya maman Annie komona ke bakatani mais de l'autre côté to mona ba au salle émission ba osepela ndenge bazuite okoki koloba nini. D'abord non pesa maman Kalunga maman Annie président Elombe président Caleb Tukebana tonton Dako bango 5 wana en tout cas félicitations parce que bolakisa ki bo capacité na bino ça me grâce c'est pas facile cause na parlement voilà bango ba oser ba making nzoto. Est-ce que Miss Lolo maman abote na tato abota Miss Lolo tato abote na maman ba bota bazaki banai tu vas me expliquer biso aujourd'hui joli Kalunga bango balingi ba seka ba poser l'ombe ba maman ni bango ba making nzoto voilà peut ça peut arriver ba côté si recours ba reconnaître bango pe ozomona soki pe simbi ya 2024 te na 2028 pe koko simba boloko tata na zaki nani tata na wazalaka nani to mama na yo tezela po bato ba oseka baza pe na bana ba na ndako maman Jolie Kalunga aza mère des enfants papa na biso Caleb Tukebana aza père des enfants président na biso Elombe aza père des enfants maman Annie aza mère des enfants donc usko bino bozoya na kiti pona ko finga ko seka bato baza ba ikono ba la fierté na biso lelo soki ba joie ki Samiga amba je ne crois pas que théâtre na biso ngeti kana se lelo nzamba ko pesa ba capacité ba tongi pe lelo ba biloko moko bien o eza uniquement kaka pona ba comédien ba tournaka tala bato baza sans idée ozomona bato baza sans vision voilà boye la biso na ba identité ba tata na bino ba maman na bino baza banani voilà po bino bozo seka bato ne bato ba meki nzoto ba meki kutu nzoto te bazui mayele na bango ba tiango en jeu mayele na biso ko suka na arte parce que na art déjà to peut éducation mais cette fois-ci to ko meka pe na parlement ça peut tenir ozomona ce ko tala bavorien moko mibale ba individu baso mitaka le sambwa bavanda na tv po baseka bato baza na leçon morale on peut sa bato voilà président Lombe aza maître avocat très bien ozomona tant bazo finga président Lombe bazo seka maman Annie si la place avandi azomona ta azomona te si la ozomona te ozomona te si la za aveugle te azomoka azomona plutôt voilà o bazoseka na za papa abimisi sila na mokili bato bayeba po bato bayeba bato ba comprendre soi disant sila moko aza voilà
c'est grâce à président Lombe. Très bien. Mais ce qu'on vanda boye Miss Lolo ozana ba valeur ata ya bana ba ya ba mama Kalunga te pour ki nduma bango ba sali oui pas sans valeur pour ki nduma bango ba sali yo so mona mwana mama Kalunga tomboli ba fond azomela jamais yo so mona déjà bana président biso Caleb ne ba vana ba na poto so mona bango déjà ba sali vidéo mo me pona ko se manquer ba siko bango fo mona ba mama mikole bo déborder là o comment ko sa mona 25 ans o sota ma belle ça mona 25 ans ya 25 ans 25 ans wapi oh 25 ans 25 ans oh ce qui 25 ans c'est kabandaki ce qui 26 ans c'est kabandaki ndumba va si pour ceux qui 26 ans abimina ba te belé na vie na banganga mawa ya vraiment donc ils a soni comment la mona 26 ans ozobima déjà na nganga ouais ils ont ça la passi kasi peliko nango ki opanjorke olingo panjorke sa batu ça bongo papa va tala bin non naza nasi basela lobela kangai nasi basela je te salue naza na vivette mayamba wa lobela kangai baso ba pesa ka valeur na orchestre nanga baso ba kitaka kaleson te o auta wapi ale bima abengani suko atali ke place azalaki kuna ayeba na kite ate tika na ya koto yo po na se manquer na ba comédien boyna boyo boza na place te bato bino bolingi bo sakanela wana bana na bango ata mukolo moko te bokomi na tala cheville ya bana na bango te oh parlement eza fin du monde te babi batikalaka ndenge bakongola mbongo matanga soki comédien to comédienne moko akufi nde baplace bangindaka batikalaka wana nde bakongola parmi bato wana 5 wana oyo bapostulaki eza papa masumu pa postulaki zela bango 6 wana esa mona papa masumu asimi mbongo matanga président Loma asima mbongo matanga mama ani asima mbongo ya matanga mama Kalunga asa sima mbonga matanga président Dakosa sima mbonga matanga mama na biso nani papa na biso nani masumu asima mbonga matanga baza mayele te baza mayele te soki lelo comédien akufi c'est grâce à ba papa wana nde mutu basalaka bazwaka monopole peut-être ya mbongo makasi bakolia combien soki gouvernement epesi 10 000 $, bango to babimisi 20 000 $, bango basali dépense supposons ya ba 10 000 $ to ba 12 000 famille pesa mowe etikaka bana bapesaka pe bana mowe ata so balie 1 000 $ esaini ata so balie munoko na bango nde mute fongwa makiti maboko na bango nde mute komaki makolo na bango nde mute tambola na babiro wana est-ce que bango bakendaka to sila na bango na kenda aza na mayele kokoma lettre aziango wapi aza na mayele kokoma lettre akola na bonne vie akola na gombe na gombe na luxure ya soka akola na gombe aza na mayele bakomelake pa abeda choupo ani ya lule abeda sho akomelake po ani akomelake ba filme ye mutamayele ngaba nokoma ye mako soko tamba comédien bakufi poser Lombe azui biki na ye azui nini na ye asali nini mbongo ebimi supposons 20 000 $, so bazui 15 000 $ to 16 000 $, bapesi famille bozo na matanga makamune to bango batikali na 4 000 $, to bakaboli nde bazalaki bongo ata mwa ba 200 bakabola pe bango moko te biso pe protocole toliaka mpona na sa ba protocole na matanga tozwaka transport nga mpe naliaka ko bapesaka biso pe place mpo tokendaka kosala service oyo place bakendaka kolamba bacomédien bakutanaka so bauti cimetière place tovanda na matonge eza kaka na mbongo wana bakendango na bandako na bango te eza mbongo ya matanga esilelaka wana mwa transport tozwaka pendant service tosalaka butu bobima fo nde tolala fo tolia na ntongo fo tomela ti batransport na biso biloko basala bacomédien fo balia batikalaka na combien oyo bino bokoya kosali réputation ya bato bayele bongo tamoyo baprésident Lombe ya moko boye bamama Kalunga oyo ya mo bazosisa biso mayele bato ka bamisi lolo wana basali bien nde bazwi te parce que théâtre eza nanu mabe makasi baokata nanu hémorragie eza ya théâtre te balingi bakende na parlement et en plus basepeli nde bazwi te parce que balingi bakoma fianga honorable balingi bakangisa bango boyo kangisa ata boye ndenge eza bongo mama ani soka bia kangisa misi lolo kangise te papa Lombe soka lobe
betisa boloko ko munoko loko aketch ba beta ete munoko loko aketch munoko munene ko te eza question afinga te bango to baofinga 100 000 na kata na sebi na kata émission po bango to bazofinga papa Lombe baomona ngo te hein en tout cas oh yango na lobi te bango bakende loba nini ke ni au théâtre eza na chez il fallait bango makalunga sani ya théâtre makalunga fa sani mais il faut ko loba makalunga sala école zana loba non le mobo okuta za père spirituel pasteur de la foi abenga sila sila ya te pasteur abengena na téléphone akeluke na ndaku na bango akomele ba message bonabo yo quand lo so tinde lelo pasteur de la foi a susu te na bela biso to sepela pona mutu moko asiriki na Belleville voilà un pasteur de la foi le bar après peki c'est à solo là bango à solo là na maman Belleville à solo na maman pour moi la moto alingaka ranking au moins moto atalama na passe aluka toujours ranking au moins to tanga to cha soso na miniature place ya za oka c'est bela ya linga miniature ayoka guya yanga ba chinga na miniature yo ba cho miniature ngana lingaka miniature ba changa ngana ngaka guso ki ba chinga na miniature siko moto azo sepela ba na miniature siko na moto alingaka kutu ba na miniature te mais ba o na makasi voilà. So Belleville non linga ranking n'est pas pasteur de la foi Belleville que 2 fois 3 fois. Na m'appelle pasteur de la foi ça là. Tout le monde a maman Karine parle maman a biso Marie-Hélène balela. Balela pour la sentiment te batali to za ki famille. Voilà. Donc kabona pour na mutu moko. Voilà. Ce qu'on a dans tala si le temps azo pesa si le kolobi sanga biloko mususu ko loba Bianca. Lobaka alors lobisanga ba biloko moko boye na pesi bango pe na piste lisusu alors bon mekate bon messi la ko mekate donc pekisa bana na yo pekisa ba senzi na yo pour comment mutu lokola nani mutu lokola Miss Lolo temi poso bina abikata kata bakati oh bakati bo bakati ka bango moko voilà on me base beleti bakati bango oui pata mutu mo théâtre zo ya eza problème te eza problème te les panneaux circulent encore voilà les panneaux circulent encore ça migra ce qui bazui na 2024 te ça peut tenir na 2028 voilà kakila nzambe eza ya biso batu te tango yo to lingo vanda na kiti oseka batu oyo bazana mono batu bazana monopole pour parce que bango ba meki nzoto baye na parlement babimisi mbongo basali propagande oyo famille Miss Lolo et pas na bango ekotonda mai ata kutu nani mutu moko ata koki kosomba ata saki ya sima epa na bango atia azate ye boloko kaganga epa na bango eza buldi yaya botika kokosa bato na TV botika mo kokosa bato na TV boya na TV bofinga bato mais pas bien to ba maya pamba bato bakomela te eza sonia eza vraiment sonia ozui ma parti mo bokatika ozui caméra tie mais ba film rappelle pas mobimba ti voilà eza pasi eza pasi en tout cas eza pasi to encourager ba candidat na biso oyo ba postaki oyo ba osaki pardon ya ko postuler esimba te to landaki pe président Weranson yo pe akatanaki ndenge ayaki ko lobo sentir mutalo ba avec son cœur na pasi wana na douleur mais bo ya netando ke bo seka. Voilà, to landa qui peut président Weranson ndengando loba na douleur nuance que ndenge ba élection et katani ndenge ba zuite pardon ba katani mais tant bo seka ba ebité ba dépense nini oyo batu ba salaki durant tout au long ya campagne électorale mais lelo oyo ba zuite seni et kati bango te mais eza que ba mériter mbando wana te okoki ko loba ndenge nini bien kansanga to zaka na sujet wana bonga loko na loba non d'abord merci à président Weranson parce que ça deuxième fois naé à meki lisusu président cause la docité voilà cause la docité soit fort babitumba makasi président Lekango
obunda po telemo pupoli mabelo tamboli lisusu moko boye wenge musique ba série ba ferré ba JDT ba bim to bakendaki ezaki pasi pona we ranson atali ke kipo na saki nango bango na batikinga na président telema ekaka olakisaki ki mobalicité na yo otelema ko pupoli mabele otamboloki politique yango te eza force oui ozalaki wana ozalaki na babiloka bien parce que oza ambassadeur de la paix place mbutu ezalaka na we ranson ntango oya kotiaka kimia vraiment en tout cas courage félicitations 2028 plutôt ezali Mama Kalunga pesé mais presque tout le monde en tout cas 2028 ezali courage bozala de cité biso bana na bino bana na bino biso ba bongo non bana na bino biso yo tozali vraiment toza mieux placé to défendre bino ba valeur na bino biso famille bota to yebi yango en tout cas to tikate ba essentiel ba vaurien ba imbécile ba sakana bino non to pesa bango accepter est-ce que bango ba tata na bango ba mama na bango baza ba nani famille na bango musu ba papa na bango batikala même pas ko sala kutu oyo mama Jolie Kalunga sali aza na école oyo ezo former bana ezo pesa bana mayele misulolo vino mobimbo tiko sala eloko mama Kalunga sala ngote comment rocha point na vine sala tanto école te tango eleka na lo bana voilà biakazanga tomonaka na soki ane komi na suka bato mona mutaye o tokosaba émission boye po babangaka ekokota na ne oyo ebandi parce que tomoni 2024 yango ekoti nango kaka même makambo ezalaki na 2023 kofingana na ekoti nango lisusu na 2024 oyo bato oyo baza bacommunicateur ya mama muteke oyo bango babandi lisusu na mafinga babandi lisusu na bosoto ya 2023 bamemi yango susu na 2024 ngelo noloba yaya omoni eza ba tolakisa ba éducation to na bandako na biso tolakisa vraiment ba identité ba éducation oya biso omoni ke po ezalaka avant famille libota soko otali bien famille libota ka nemte yaka omona bango babandaka et puis famille libota eye mais jamais mona famille libota ya po bango ba jamais pour biso d'abord tozaka na temps wana te ovanda bo banofinga mutu moko boye na bo obando kalikila ta mama Marie-Hélène wana ye kutu boye na boye mama Esther Ngalasi ye kutu boye tozaka na temps wana te parce que mama na biso Esther Ngalasi azaka na bela azaka pe na si la production mais mukolo moko tozomona ke tout déborder langage pas maman na biso Esther Ngalasi pour tourner à côté tourner ka bo pour ni to makaba ni ko le bakata te pour ni biso tozwaka tante ya komanki ba mama parti tozwaka tanga na te pour ni zaka toujours bango eza éducation au bango bazwa et pas na bango yango moi ba ko lakisa yango na TV voilà biakazanga mais yo otanga kombo ya oyebi ke félicitations fimba monga a changé longo le kai mbangu po tolobaki oyo ba fille ekai bazaka susu te alongo le kai mbangu komo na yo tanga kombo na ye mais ya tanga kombo na yo te alobi ayebi yo te bolia te bomela te bofanda te e na komona lokola Miss Lolo alobi olobaka me oyebi koloba te oyeba makambo olobaka te avu okoki olobani yaya d'abord nga mana tanga kombo na bango na lakisa bango ke na banga te voilà ndeti mutu lokola boloko ko pona tanga kombo ne fona zola ngo ba pete tabi o demela na succès na ye quand même asali seta ya pasi ya mawa mwana na zanango est-ce que succès nini au mwana aleki gloria na succès mwana wana aleki yo na succès jamais mwana wana aleki Clarisse Plasma na succès mwana wana aleki gros bébé de la presse Jema Ibele na succès
mwana naza na succès te mais nayaka otalisaka ye ntango yo fingaka baparent ya bato cercle ya papa kuna ofuta niongo futaka te yango leo naotuna ye siko mpo ya koloba langa ke ngai aza na succès ngai nakobanga ye leloko nini yo ngai na camarade no te ngai ma na mama nakobota yo mpo yo oza na 26 ans donc nga siko na ba 30 na ndambo soka ayebi ngai te ayebi ngai te nayebi ndenge nike nani o grand frère bampaka babete nini atia grand frère bampaka na kisi soki ye ayebi ngai te ndenge nayebi ke ye abimaka na nganga batia mwasa grand frère bampaka na kisi asa bongo yango na tuni so nayebi soki ye ayebi ngai te atia grand frère bampaka na kisi ndenge ye mona 26 ans ye mona 26 ans tala niveau bana babena ndako bayebi aza mwana mais botala niveau mwana koma na banganga mwana koma na ba catcher mwana koma otambola na ba men mwana koma ovanda na bato bateka batata o bateka balopipi bato mwana koma otambola na bango wana siko ezoba ya Miss Lolo kanga zoloba ke nga nayebi makambo nazoloba makambo nga mo naza komiyeba te natalisa ye voilà allez-y tango ye zoba mwana mwasi oyo ya Miss Lolo alobi na TVZ la daduka te mission kata ndeni kata mission tango zoba ya mwasi oyo Miss Lolo avandi na kiti na ye mpo aloba na bato ke ngai naza mwasi kitoko na boti bana na tata mutu aza na réflexion mutu aza na raisonnement nakoya na TV oloba makambo ya azoloba ye mutu ayebi makambo ya azoloba au grand jamais je ne peux pas le faire siko nga nalobaka makambo na miyebi nayebi yango siko ye akorapele nga eloko nini alobaki na wangani yango otango nabaki ke Miss Lolo bana ne bazi lokolo ne baboti bana tata nakosele makambo wapi akomi na 5 koko 5 bana 5 koko nakosele makambo place nini akomi na combien 5 bana 5 koko siko nakosele makambo place wapi siko ye arapele nga place onga nakosele makambo to place onga na likambo nalobaki nayebi koloba ngo te mais théâtre est bébé pour nini théâtre babi est bébé parce que théâtre baby pour la sila pour la sila ne théâtre kufi nazo yebisa yo théâtre kufi pour la sila au moins soki oui soki bakenda ki basa la réconciliation ne passer de la fois benga ki bango tout ça o engaiza la te ba si tu na niveau engaiza la te au grand jamais engaiza la ma voilà engaiza la te c'est grâce à Sila yango mo makambo tout eza soki teme to tia défi to kene biso ni to pas passer de la foi ce que to tabane ba obanda pourtant biso to kene pas famille ba to kenda kiti tango to keto ye to tali pe bango ti to tali to mo ma une semaine ko 2 semaines 3 semaines biso to lobate to tate jamais passer de la foi limbisa biso parce que ça mutema tokota lola na mama na to si longtemps na tozongisi batasila na tout droit te voilà recadrage yango moni pe to bandi koloba lisusu voilà sans quoi to ngata banoloba te parce que tozaki 3 semaines to ça biso ka ba promotion film na biso au grand jamais to tikala ko déplacer ba langage pas si là c'est grâce à si là yene mtalingi makambo eza na bon ce qui si la kata moto makambo na tenge eza la tête na isamika voilà na moni ya penza bo ata imoko à la tête d'Inabi et yaya penza bien car na raison à taille moko pa na yaya photocopie yaya si la bakoka na penza na ye biso tango mama bakuna zuizemi mama Miss Lolo zuizemi et puis mama biso pa kozwa zemi na to abana mato bota ba mama baza bayana leke ba terre ba famille mama mama ça biso bien te ça biso bien te boyana leki poni au côté là ya non te na ko côté te côté kuna so na côté li bango kuna makama beza makasi na ko mama le diké voilà bien ka photo moko ya Ersil Pechanga ezo défilé na ba
na bani na biso balobi ke photo oyo nde penza akoli na komona na photo oyo na kopesa Anthony atiango omoni balobi yaya koli ya balobaka ke okata age na mbeli me komona yaya boyaya Ursule photo oyo ezo déambulé namoni ba poster na yebi te soki ezalaki photo ya tournage namoni bakoillustre yango bakotia yango en tout cas photo oyo ya Ursule Peshanga Mobutu balobi la vieillesse elongi ya kimukolo penze bimi batika komibomanaka na kati ya ba make-up na kati ya ba beauté mais nenga tie boye naturel o Peshanga za naturel za kitoko le sekeli ya gubo babi esekeli aseki nde ba député bazwite tala raisonnement Peshanga Mama yele nante. Voilà. Moi ça c'est qui ozo sentir ni si c'est ça te. Moi ça c'est naturel. À forcer sourire te. Sourire ça déjà les longues. Voilà. Quelle beauté. Ici Peshanga, beauté naturelle, Black Land. Ce que si là c'est naturel, ah ya naturel. Ah quoi de? Tangole ka mama. Ah ouais. Tangoleka esila, tangoleka mama, tangoleka. YouTube. Ya na bano, sila ya naturel ne Peshanga ina. Akorate. Pour photo to bombango. To koluka pe photo ya sila naturel. Est-ce que to tala koko nani? Abi koko. Koko kozala nani? Pour photo ya Bellevue naturel za tale belé. Ce qu'on Peshanga il biso système ya ba rab ya ba basuka milai bangumbi à l'époque opposé Mobutu apesaka ba maman na biso consigne ko cha perité boko kanga meshité bokanga biso bazeka suka singa ce que yango Peshanga yena ya fi ya maboke amitiki naturel ka Peshanga mazaka goût le séqué très joli elongi oui bien sûr oh la vieillesse yaya yango na lobi bazwa elongi bazwa si la pas na photo naturelle ya boye sans teinture na mutu akata ta kutu kovote kovoto ke musika akanga ta ba rap ata ba nyanta ba comme suka ya mukusi akanga cha beauté te acha po bango bazaba ta ba 15 couches à fond de teint. Atia fond de teint ya maïté. Atia ya poussière te. Aye longi ma futa loka Peshanga ndengaza. Tout ta koko nani. Voilà. Si la tangoleka mama. Ya kazanga. Tangoleka mama. Tangoleka voilà ya kazanga. Ah. En tout cas, 2024 qu'on souhaitait nini. Na théâtre batu baza lolenge nini penza na théâtre na maboke oyo okoloba libya kaza te bazaka boy boke ga piquet la guerre sera longue et populaire tozaka boy ce Bellevue basona bango na biso famille bota na bango de totiko kana ndeko na bango de belle mais botika na sonit ya so lelo pa basali réconciliation maman Muteke maman Bellevue quand il a pas trop dans notre coutume basali réconciliation te to bo maman toza bana libota moko toza papa moko toza mama moko na kati na théâtre o lobani po mama eza théâtre papa eza président et balobi likambu pe oyo boma théâtre parce que ba président babimaka na bana misala na bango o basalaka na kati na théâtre to suka wana na lobi makambo wana batu o babimisa maloba na isaka bango ti batu o balobelaka sila nde bayaka loba ben sanité wana na comprendre question te ba président ya groupe théâtre et aussi mbate théâtre ezobeba parce que ba président ya groupe babimaka na ba fille ya groupe nde ba président wana nde bango nde batu bakosala ke rancune et kota kati na ba fille ya théâtre okeli sila mawa sila na okeli o mawa na leli na mutema oh na ndeni na leli na mutema parce que moi le temps comment bango bazo temps ya ko accuser bato misusu nzoka numéro 1 eza mama na bango voilà numéro 1 eza ye parce que to kotanga ba komba ba poezana te par rapport na ba respect na bango osomona donc botika biso tovana mpo makambo mosusu ava bolobaka yango mpo kotaka ma profondeur ya vie privée mama ya bino voilà so bokota ngo banokanga minoko na bino bana suki oloba te bovanda makimia ovandi makimia
excuse olali mapongi otalobi mama biso réputation soni obiso bapoza mobutu bakufaka avant so bapoza mobutu bakufaka te o babata kalamu so bakufaka te mais ya pas ça bango ta mutu akoma da papa biso madilu elo nezanga pa kita papa biso lutumba elo nezanga kita papa biso Franco anyanga sangisa génération nyonso to ba pepe ndombe bakuta papa Franco da kufa lwamba biaka pesa mbote monsieur Sidi nango babata soni ya bino Samigra répertoire ma bébé obi ke bango délivrance ko so une semaine passée pas zangi maloba osala qui était beau passer azangi maloba voilà na ba délivrance na bango merci beaucoup na yo moko Samigra je vous en prie merci na bande konyo surtout bazui libaku ya Hollande émission vraiment wa moi na beti libaku asa mokili ne pona mokili okana oloba alors aluki ma mokilo bato bazala te na mokili tata nzambe ya gubo na oloba kaka voilà biaka nzanga babwaka masamiga simika masima likolo te ya kwa nini ezango ba fitilité ya fitilité fitilité ni na moya ya fitilité ni na moya ya gubo merci biaka nzanga en tout cas l'actualité en tout cas maestro pouvoir en tout cas on est ensemble pourquoi pas Gloria na bosanité femme c'est Pamela Matondo to sala kara musala bango ba ofinga bango ba oloba biso toza toujours na recadrage. Un grand merci à mon boss Igetingi, tonton Yamse Yambe, pourquoi pas Dajou Azana Simaya Bilili, oh ça là toujours un moussala, Anthony na montage. En tout cas, bozaki et tout le coup ya bateau bande kota la biso oh bo landa biso to kota ka na banda kuna bino sans permission to karate to kota ka pe boyamba biso et na confiance pe na fidélité nyonso ndenge bo landa ka ndenge bo commentaka ba vidéo na biso telle vidéo na biso du début jusqu'à la fin pour na au koti sa vie famille libota oye soki Yesu Masiya songi te tokutani mbala ya sima kimia ezala o mabota wa bino bisous bye.